bien ça les pommes ngani tanga masolo boucle tala fini penza ya kokene poto po awa dozwi deja occasion penza ya kozala na lebo malili awa soki oye na mutuka na yo penza kaka ndenge kaka ezalaka na poto mpona komona lebo malili ezali mosika te ki adike ekesalama te awa na esiti Bukama okoti na veni Bukama awa numero 193 okomona penza lebo malili aza wana penza awawa soko koti kobima na yo poto penza na malili lebo malili kende na yo papa po biso awa topona boyo ezalaka nde boye pe okomona lebo malili vraiment ye moko wana azali akosalela yo mosala kitoko pe elengi penza kaka ndenge ezalaka ata voiture na yo ekotaka susu malili te oye na lebo malili akozongisa ngo ndenge basalaka ngo na poto awa lebo malili deja agania pe alonga makambo yango po awa abetaka ngo dada na mosala malamu oyo lebo malili asalaka bapesa diplôme de mérite penza kolakisake lebo malili vraiment azali maître ya mosala oyo ya kozongisa voiture malili awa na kati ya RDC Congo yango biso bapandisango tolobi lebo malili kaka vraiment yo nde zala na yo po yo nde lebo malili ozongisaka malili ya voiture na kati ya Congo bapapa pe bamama bazalaki baloba te boyoka ndenge balobi na micro ya Lingala News malili wana malili ya Congo awa ezalaki bino lokola volcan ntongo ya koti Canada toni na zabu na tambola na baglace akomata wana pena fin kokolo nango merci papa omoni ndenge nazali wana otokati lebo malili yende solution moto akala oui, donc qu'est-ce que je veux dire? Eza atelier moko on a froid ya mituka, hein? Ya mituka solution ezali awa po non seulement asalaka malamu mais expérience pe ezali yango moni entretien pose ya kokobakisa nani freon nini lebo malili le numéro à suka ata ezalaka te oye ye akosalela yo mutuka na yo kozala na malili. Voilà tout ce que je peux te dire. Eza maison ya froid nayaki obongisa mutuka po ye nde awa na makambo ya froid pena ya mutuka nde toyoka basango nga mpe nayokango mpa mutu atindenga awa na meki na ye na mutuka namoni pena sava pena soko ye malili ya mutuka ata ezalaki ndenge nini soko komi awa c'est bon yango nabengi bato ebele boya awa na avenue Bukama maison eza na avenue Bukama chez Lebo Malili ye penza nzambe ya froid ya mituka bozala bien, ça veut dire mituka na bino clean ya bien ezala quête ezala lié tout le monde aza spécialiste nango. Ça veut dire bozala décider la primo robo ya kitoko awa to boma ba tout obilo omba tobi omba rien tobi omba te omba malili primo ya bien talo malamu. Ça veut dire ozala vraiment pepele na moni ezaki oloba yango wana ndenge musala awa ezobeta madada na yo moko ndenge oyaki okobima boye te po Lebo Malili azali kaka Lebo Malili awa na RDC numéro 1 Lebo Malili kaka ndenge ezalaka bolanda ndenge alobi na micro ya linga on sepelaka boye belé chez Lebo Malili mino mo boye biloboko donc ya minga olobe ya te so mutuka meza ba problème belé yaka nango to lukela ngo mwanda ba solution e koma bien ngana na ngaka Lebo Malili na Bukama nga Lebo Malili naza numéro 193 Lebo Malili numéro na ngezali 085 45 85 536 soko za na besoin Malili oye na kolukelo solution
Numéro là 085 45 85 536. Si vous avez besoin malili yoye na olukela solution mutuke yepe mapena calme na ndenga bien. Le bon malili sauver RDC ayeko sauver RDC po na malili na kati ya mutuka kaka ndenge ezalaka lokola Vancouver. Babina sali po mulingani tanga masolo boucle.